bandeko balandi ya vuva mo télévision etanda bola musibayindo na komi etanda bosomi etanda ya bwanya pe mai te bongo na bayi nyonso obozili bako ya kolanda émission santé lam émission santé lam ezali émission elukaka ntango nyonso santé bayimboka ekoka kozala bongo malamu solo ndenge balobaka zanga mbongo zanga eloka kolia kasi zala en bonne santé boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono nto pe mai moko songolo etungisa bongo bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa nzela émission yango eza bongo présenté na nga bino ndeko Nzola Nlengi Vita. Lelo tokolobela bongo la permanence d'hypalie et fièvre typhoïde en RDC. Pona nini toponi tolobela bokono ena. Pambete na kotala boye ana Congo. Batebele ceux qui bakesa les examens to pa ke hôpital ba okange na malaria. Ceux qui bakangé na malaria te ba okangé na typhoïde. Bokono ena yango ezo tungisa bayimboka makasi. Yango lokola émission santé lamu tolobike tokotikalaka te kopesa ndingisa na moto bokono to pe mayimoko etungisa bayimboka na o etali santé. Lokola tomoni bokono ena ezo tungisa bayimboka makasi yango toponyango tolobelango toka koluka to ya mortalité to ya morbidité ekoka bongo ko diminuer. Toyebete ezali maladie endémique. Maladie endémique ezali maladie oyo ezalaka na région moko songolo d'une façon permanente. Kasi lokola malaria a na mboka na biso Congo, lokola fièvre typhoïde a na mboka na biso Congo. Ezali maladie oyo tokozalaka nango mokolo na mokolo. Kasi lolenge bato bali kobelela nango. Lolenge bato bali kokufa nango. Atako tokozalaka nango mokolo na mokolo eleki makasi. Yango tolingi tolobela yango po toluka lolenge kani tokoki kosala po ete nkufa ya bato na kobela ya bato ekoka bongo kodiminue. Ya yambo esengeli boyeba ete na mokolo bokona malaria pe bokona typhoïde soki bato bakontamine moke to ebele eza 1000 personnes na mokolo. Na sanza mobimba au moins 30 000 personnes na moke to ya mingi na. Donc ezali maladie oyo ezotungisa bayimboka makasi. Lokola émission santé lamu ekolukaka solution po ete santé bayimboka ezala malamu yango toponi bokono ena po tolobela yango toluka nkufa ya bato na kobela bato na bokono ena edimini. Ya yambo tokolobela bokono ya fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde na mokolo bato babelaka yango plus ou moins 500 personnes au babelaka bokono ya fièvre typhoïde. Na 24 heures 500 personnes ceux qui moke to pebe. Kasi kolobela nango sensibilisation nango eza pena makasi te. Nde lokola émission santé lamu ekolukaka santé bayimboka ezala malamu yango toponi tolobela yango. Fièvre typhoïde ezali nini? Fièvre typhoïde ezali maladie bactérienne oyo epesamaka na kolia bilei to pe komela mai oyo ezali bongo contaminé. Babengango maladie de mains sales. Pona nini? Epesamaka par manque d'hygiène. Et eza mingi na ba pays d'Afrique. Na mboka na biso pona nini eza mingi awa parce que ba conditions hygiéniques eza pena améliorer te. Yango wana tokobela kango mingi. Donc soki mutu bakangi yo na bokona fièvre typhoïde elingi koloba ke kati na yo bopete ezate. Soki kati no bopete ezali, seke nzinga na yo bopete ezali te. Soki nzinga no bopete ezali, seke biteno yo kendaka. Esika moko soit tolela keloko soit tosalaka mai moko songolo bopeto ezali te. Lolenge kani moto akoki kozwa bongo bokono ya fièvre typhoïde. Tokobanda na ba mama na biso
oyo bateka bongo na bawenze. Mwana biso oyo bateka na wenze bakozwa bilei oyo bato bakolia, azwi chasse atandi kaka likolo, azwi biloko atandi bilei oyo bato bakolia atandi kaka likolo ya chasse wana. Bilei oyo bato bakolia expose wana banzinze bazomatela. Lokola mpe toyali na mboka oyo bato bazangi conscience, moto azoleka moni mpena ke batandi bilei likolo ya chasse na kati ya likolo ya fulu, mpe banzinze bazomatela yango, akei asombi. Ntango asombi bilei wana akei nango na ndako. Lokola na Congo biso mai eza pasi, akoluka mwa mai moke mpo asokola bilei na ye. Tozwa ndakisa legime, azwi bilei na azwi legime ne azosokola. Ndenge azosokola legime ne ti asokoli atia na nzungu, mai oyo asokoli legime na ye etikali na couleur ya bosoto. Oyo ezolakisa ke bosoto eza na kati ya mai wana, akumbi yango na bilei ekei ti na nzungu akelamba. Donc akelamba bilei na bosoto. Kolamba mpe lokola kolamba presse, okomona awumisi te, biloko ebeli malunga te, alei bilei wana, alei spe libota. Shema wana no tokuti kotalisa eza parmi bashema oyo ekoki kopesa bongo bokono ya fièvre typhoïde. Moto awiti kotambola, lolenge moto azotambola, poussière ezomata, ezali kozwa ye. Or poussière wana mosusu ewuti na fulu, mosusu ewuti mpe bipai na bipai. Akutani mpe na mutu bapesani mbote, ma mosusu poussière oyo emataki ye nde atransmettre yango na moto bapesani na ye mbote. Mosusu mpe moto opesi mbote awutaki zongo eketo mpe zongo ene na sokoli na boko te, asimbaki biye moko ya mabe, asimbaki na fulu, asimbaki pai mipai, asokoli maboko te. Ntango bopesani mbote bokaboli bosoto ena. Ntango okutani na eloko osokoli maboko te olie, nde ekoki kopesa bongo bokono ya fièvre typhoïde. Na bandeko na biso oyo babukaka mbuma na nzete, moto abuki mbuma sanki asokola yango alia yango kaka bongo, ekoki kopesa bokono ya fièvre typhoïde. Pambe te mbuma wana ndenge ezalaki likolo ya nzete nano, poussière ezomata tina likolo ya nzete ezokekangama na mbuma wana. Banzinzi mpe bawuti bipai na bipai bakokesokola maboko na bango na mbuma wana. Kokuwa mpe ntango ezokwea, bamosusu esika ekwei eza esika elongo bani te. Ntango moto alie mbuma wana sanki asokola yango, mpe kozwa bokono ya fièvre typhoïde. Moto akei zongo ike to mpe zongo inene, na ntango aye na ndako asokoli maboko te akutani eloko, alie ekoki kopesa mpe bokono ya fièvre typhoïde. Bolambi biloko lokola na Congo mwa pasi mpenza ezali, ozwi bilei nomba mosusu soit tofiniki yango te, comme tokomolia biloko ya 2 jours, bilei ya 2 jours, lobi oshofe yango mpena malunga te, donc ozwi kaka otie na moto, mba mosusu mpe otie kaka na moto te. Olei bilei wana koki mpe kopesa bokono ya fièvre typhoïde. Donc na kotala boye kaka ndenge tokutaki koloba ete epesamaka na kozanga bopeto. Donc baline nyonso topesi, ba exemple nyonso wana topesi elingi koloba ete bopeto moko ezalaki te kati na yo. Lolenge kani tokoyebela ke moto wana azali bongo kobela bokono ya fièvre typhoïde. Ya yambo tokomona oyo babengi bongo fièvre en plateau. Fièvre en plateau ezali fièvre ya makasi ezalaka likolo. Différence entre température ya ntongo na poka to température matinale na vespérale eza ya 1 degré Celsius. Donc soki na ntongo ezalaki 38 na poka ezala 39. Atako bokopesa bakisa fièvre lolenge na lolenge ekobanda kita te. Ya mibale tokomona douleur abdominale. Libumu azali koyoka pasi. Rarement tokomona ba éruption cutanée.
bamakwanza na nzoto souvent ezalaka na tolo to pe na libumu. Nzoto pe kolenga bata mosusu. Tokomona constipation to pe diarrhée. Donc zongo ya makasi to pe pulupulu. Donc soki zongo makasi ezate c'est que ozana na pulupulu. Soki pulupulu te c'est que ozana na zongo makasi. Ne wana ezali parmi basine to pe bilemo ya fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde soki tolandeli yango malamu te ekoki pe ko compliqué. Mais par ba complication oyo tobangelaka makasi ezali bongo perforation intestinale. Mutiopo etoboki. Et soki mutiopo etoboki wana zongo oyo na kati ya mitiopo ebimi ekoki kobebisa enveloppe oyo ebombaka libumu babengi bongo pertoine. Soki ebebisi yango inflammation nango babengaka bongo pertonite. Et soki ekomi wana nde ekomaka grave. Et soki bolandeli yango pena mingi te to pe makasi te kope kokumba moto na liwa. Kope komplike pe na hépatite. Kope komplike na endocardite. Donc soki tolandeli fièvre typhoïde malamu te ekomplikaka penza makasi. Nde yango émission santé lamu efongoli maboko na ntina boyambi oyo nyonso boyebi penza oyo ezotungisa santé bayimboka. Oyebi bokono moko songolo, mai moko songolo, oyo nyonso oyebi ete eloko ene ezali kotungisa bayimboka. Émission santé lamu efongoli maboko na ntina boyambi bino boya botalisa mai nyonso oyo boza nango mpo ete ekokosauve bayimboka ekokobatela bayimboka na babokono na bamaye to pe na eloko moko. Même si bilei moko songolo ezali bongo kotungisa moto moko azokoteka bilei ya mabe na kati ya quartier na bino epai wapi émission santé lamu posa nango eza kaka santé bayimboka ekoka kozala bongo malamu. Lolenge kani tokoki kosoigner fièvre typhoïde biso tokopesa bango eza bongo traitement préventif. Lolenge kani ya koprévenir koluka komibatela na fièvre typhoïde. Esolola yambo na bamama na biso oyo batekaka bongo na wenze esengeli boyeba ete conscience na bino esala oyo tozoteka ezali bilei oyo bato bakolia kasi eza mpona nyama te. Soki kutu moto azobokola mbwa lokola alingaka ye makasi akolinga te alesa ye bilei ya mabe ebongo yo moto ozotekela moto bilei. Ntango ozoteka na wenze luka oyo mpe tolesika wana ozotekela malamu luka mesa tanda biloko no likolo mesa mpe soki possibilité bilei wana esengi kofinika yango mpona koevite banzinzi baya bamatela bilei oyo bato bakolia. Na mosombi zala na conscience ke bilei nasomba eza teke mpo epesanga bukono kasi mpo etonga nzoto nanga. Toliaka mpo na gwa lolemo te kasi mpo etonga nzoto. Omoni moto wana azoteka bilei likolo fulu azoteka bilei ya finiki te banzinzi bazotambola likolo nango leka kosomba te. Etango osombi bilei no oyo okelia tozandakisa legime osombi legime na yo olia atako mai eza pasi likolo ya mwa pasi wana ozoloba likolo ya mwa pasi wana ozotanga ya mai kope kokumbelo liwa luka petola bilei no malamu se sacrifier petola bilei no malamu yambo tia na nzungu olamba yango. Ntango mpe ozolamba yango kitisela yango motema ebela pena malunga yambo kabola na libota bolia yango. Na bandeko na biso ntango ozobuka mbuma na nzete na bandi tokutaki kotalisa ke poussière emataka ndenge mopepe ezomata bongo ezozwa poussière ase ezomata ntina baniveau mosusu oyo bambuma ezali. Ntango obuki mbuma na yo sokola yango malamu yambo olia yango atako ekwei kutu na mabele te okutaki kotalisa ke likolo poussière ezokoma ti place mbuma eza ezokangama na kati ya mbuma. Nzinzi mpe kota witi place aya kosokola maboko na ye kaka na manga wana na mbuma no wana
place pe koimba mususu usia moke koya ki wana mabe. Donc na moto obuki mbuma za na conscience ya kosokola mbuma no malamu yebe tozolia bokono te ka tozolia mbuma wana po ebatelo na bokono sokola ngo malamu. Na banzi place wana batu mingi balobaka ke moto mwindo akufaka na microbe te. Ingeta bokesene ezali entre loposo mwindo na loposo munele. Biso toyenda ba anticorps ya makasi par rapport na bango. Donc biso toliaka soki mundela liango ekizali grave. Kasi tokufaka pe nango. Po nini? Tango nzolia bosoto wana ndakisa tifodo tolobela lelo ezali microbe. Donc tango nzolia microbe anticorps no lokola na anticorps makasi ekobunda kasi suka eye kosala ke elimbi. Yango no monaka mbamususu aki na fièvre moko boye omeliki cité fièvre ke. Donc anticorps ezobunda. Mais mukona mukolo obundisa bango na infection. Mukona mukolo obundisa bango na biloka na bile ya mabe oyo zolia. Suka kolemba nde komona anticorps elembi ekoki susu te ekomi ke oya ko présenter ba signe to symptômes. Donc sokola mbuma no malamu mutu mwinda akufa na microbe. Mais anticorps no ebundela bo makasi par rapport ya ba anticorps o minele banango. Via biloko biso to lia comme biso to consomaka mingi eza naturel yango wana anticorps na biso ezalaka makasi mingi ke ya munele. Vi par loposo biso to nango loposo na biso eza très fort ke ya munele. Mais il faut ko batela ngo. Yo moko mi batela ya monzamba batela. Na toyebi ke biso monso ebele bakomolia biloko ya 2 jours. Vi ya pasi to nango. Kasi yambolia bile na yo. Chauffant on pena do comme ça na niveau lokolo lambi yango susu mokolo mosusu. Soki ndakise na mufinuko wana pesa leka ki wana nzinza leka ki wana soki mwa microbe moko kweke na kati ekufa na chaleur ya moto yambolia yango. Na tango uti zongo eke tope zongo enene. Tango zokoma na ndako zala na ezaleli ya kosokola maboko pour éviter babukono ena. Na bandi na traitement soki toke na minganga bakopesa biso eza bongo traitement curatif. Wana tokomona banganga buka kuno kokuta banzete o etretaka bukono ena. Wana pena ezali makambo na biso te net soki bomoni bango. Kasi ekosala biso pasi na baminganga tope médecine moderne tokekuta bongo kuna antibiotique yango nde oba kotraitela kango bokono ya fièvre typhoïde. Nzoka anti elingi koloba contre biotique bomoi. Antibiotique elingi koloba contre bomoi, contre vie. Tango oyo bapesaka biso antibiotique ekoboma na microbe ya kuti na nzoto akoboma pe na ba oye batelaka biso na nzoto to pe banticorps na biso. Nde eza pasi mingi kosalela antibiotique tango o mutu azali na bukono. Tango na tango nesongi ya nzila fumukusu kia munzala pana na ngola alobelaka ngo ke antibiotique ezali moko ezali bongo kotungisa ezosala ke mukolo na mukolo tokoka kotungisama na bukono pambete tango akendaka bomi microbe akuti na nzoto abomi pe na ba anticorps. Anticorps ezali oyo ebatelaka biso na bukono ekoya na libanda. Na registre ki bazali bongo pre bako kotiela bongo biso élément ya nesongi ya nzila po etali bongo antibiotique. Nde sika tozokende kolimbola siko antibiotique baminganga bazosukisa koloba na bato te antibiotique ebomaka microbe. Nzoka antibiotique abomaka na cellule na anticorps. Tuna ye mongango ebi pona nini olingaka vitamine ezala parce que vitamine tango akoya lokola basi babomi ba cellule babomi ba anticorps siko mutu akomi lisusu plus malade grave nde siko ba cellule par incitation donc pardon excitation ekoya kobotama donc eza ba cellule moko lokola artificiel lokola liki ya soso pondeuse ba maki ezanga bomoi tala soso ba pesi ba vitamine ndenga zolia
ekeko excité ba hormone na ye kuna na kati maki ezwi esalemi kaka boye ekoti donc azokende kobwaka kaka maki eza na bomoi te donc f no fécondé donc baselile wana sikoyo ntango etondeli bato na bomoi vi ya bato ezokoma mokuse parce que oza lisusu na baanticorps ya malonga te oza susu na baselile naturele te nini ekoze eza antibiotique sikoyo okokoka pe te sikoyo même soki ozwi baproduit naturel okozala na pasi parce que oza na baanticorps moke baselile naturele moke sikoyo ifo kaka osala recours lisusu kaka na antibiotique aya koboma lisusu na yo donc baselile ya nzoto no naturel aboma lisusu na baanticorps na yo parce que surtout toza kokonsome d'abord yango antibiotique wana eza mabe et puis toza kokonsome bilei oyoyo eza na bomoi te na kati na yango mpo soki olesoso ya kizengi cerveau na ye eza faible akosala nini na cerveau na yo akobebisa yo nazobanga te permete papa nkusu nazobanga te René mais makambo papa azoloba eza tellement sérieux très profond. Un médecin a expliqué alobi nzoto na biso eza lokola mutuka. Notre corps c'est le fonctionnement véhicule. Un véhicule tant que la santé, la reproduction, tout ça va expliquer à Blue un médecin mundele mwazala qui wana salabi ce que je carburé à ma baie au tché atteint mutuka 0 km et au temps la calamine de Robeba ce que je me foute à ma baie au tché na kata moteur mutuka atteint mutuka za sikandeni et au temps la calamine matendo mingi na regina kosunga biso na image wana bosi bon côté la biso bino boso moni pena neso yanze ndenga talisi bongo mabe antibiotique boso soneza la kati na bino tango na tango azali partout azali na science azali na politique pe azali na religion bino bo moni ndenge a côté expérience na na science baminganga bo koma na niveau ya kosala étude bozaka ba auxiliaire mondele te lokola mondele alobi ete kiso to sala ngo boye lokola mondele alobi ke boye to sala boye bino pe bo koma na niveau ya koluka recherche est-ce que kiso ndenge balobi to sala ngo boye est-ce que zana mabe moko te zana nini moko te kaka te po mondele alobi bino yango kaka bokosala na bandi tolobaki bokono na biso mibale tokobela bongo paludisme to pe malaria. Paludisme ezali nini? Paludisme ezali maladie parasitaire ou ezali bongo provoqué na plasmodium. Lolenge kani moto akozwa bongo bokona malaria. Solo bokona malaria epesa makaka soki ngungi ya mwasi asuyo to pe anophèle. Nini favorisaka ke ngunga kwa kozala. Po soki moto azwi bokona ya malaria. Soki moto azwi bokona malaria eza ngungi moto aswaki seke fato luka nino esalaka ke ngungi akwa kozala. Na banzi na babikoso na biso. Tango tosoko na bikoso ba mai wane kenda kote mesika moko songolo. Mwana soke umeli yango esalaka ke nga ko bon ko bota. Na bikoso na biso. Couleur ya vert wane zaka na bikoso. O abengi bon na français mouche. Ba mouche wana yango ebota kangoki. Olie bile ino ezaki na kati ya linzanza. Ozi linzanza obwaki ekete na position ekekwe na position kotelema. Linzanza wana soki ebumeli mbule beti mai ekwe na linzanza wana. Ma wana tangi umela yango kobota. Na baterase na biso na banzi bapembe na bamarkada baterase wana bachafu. Kwa ekuta baterase mususu mai elekaka susu te. Mai ekelema kesika moko. O mai wana soki umeli yango ebota kangoki. Ozi full otemisa waka libosa lupango to libosa ndako na bino.
fulu wana soki umele yango ebotaka ngoki. Lolenge kani tukoki koyebela ke moto wana azali bongo na bukono ya malaria to pe basini ya yambo tokomona oyo abengi bongo céphale akobanda loba te moto ezokobetanga makasi. Tokomona lisusu douleur musculaire donc misuni nyonso anali koyoka douleur nzoto mobimba. Aya koloba susu te kingo ezokokangamanga soki nalingi nabalusa soit na droite soit na gauche nazoyoka pasi. Toya komona susu kolemba azali bongo kolemba. Tokomona diarrhée, tokomona kosu soki bokomi na po komona azali kotoka makasi. Posa kosanza yango eza parmi basine ya malaria. Toali kotalisa ke émission santé lamu efongoli maboko na baminganga na moto nyonso wayebi eloko moko songolo bokono moko songolo maye moko songolo ezotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé. Émission santé lamu efongoli maboko oyo nyonso ozali na boyebi moko songolo mpona kosunga santé bayimboka boya kotalisa yango na kati émission santé lamu. Bobenga biso na banimero ezali bongo affiché na se ya bitando na bino po ete boya bocontribue na koluka santé bayimboka ekoka kozala bongo malamu. Bokono malaria ekoki mpe kokomplike koyoka atteindre banerf oyo babengi bongo polygraphe à forme neurologique. Kuna toka komona moto akomi kokangama. Soki atteindre système digestif toali bongo oyo babengaka polygraphe à forme digestive. Koki mpe kokomplike susu na polygraphe à forme anémique. Lolenge kani tokoki komibatela na bokono malaria. Na banzi ezali simple. Po moto azwa bokono malaria, il faut ngungi azala. Soki ngungi aza te, bokono malaria ekozala te. Tokoluka ngungi azala susu te. Nini esalaka ke ngungi akoka bongo kobota. Solo tomoni ke na baoyo bayeli na babikoso na bango ntango osokoli okanalize mai no malamu te. Mai wana efandi esika moko soki eumeli makasi nde kobota ngungi. Donc mpona koevite yango luka kokanalize mai na yo malamu evandaka esika moko te. Po soki mai evandi esika moko ekoumela ekobota ngungi. Mpe ngungi wana aya kopesa bokono malaria. Ntango tozali bongo kosokola babiloko ya vere ebotaka na babikoso na biso to mpe bamousse tozala na kopetola yango tozala na bitida ya kopetola yango ebotaka te. Po soki yango eza te ngungi mpe akobotama te. Donc topetola babikoso na biso malamu mpo ngungi abotama te. Ntango olie bilei no ezali na kati ya linzanza luka lolenge kani ya kobwakela yango. Kasi kobwaka te kaka liboso ya lupango pamba ete soki etelemi ntango mbula ebetaka mai ekovanda na kati ya linzanza wana. Nde mai wana soki eumeli yango ekoki bongo kobota ngungi. Nde ngungi wana ye wana nde moto akenda kopesa bokono ya malaria. Bafulu na biso ntango toali bongo kosalela babiloko nyonso ya mabe wana oyo tokebwaka na fulu. Tolukaka te toumisa fulu esika moko oyo ezaki soki eumeli yango ebotaka ngungi. Luka moyen ntango osali otie fulu na yo mpo okebwaka yango bakebwaka yango esika oyo elongo wana. Kasi soki oumisa yango esika moko yango ekosalaka ke ngungi akoka bongo kobota. Ekosalaka biso pasi makasi na baminganga na biso. Na traitement préventif na bango mingi mpona bokono malaria bakotelisaka biso moustiquaire imprégné d'insecticide ke entretien. Ya pas ces années. Oui, tondimi moustiquaire imprégné d'insecticide. Po tomi batela na malaria
totia tolala na se ya moustiquaire imprégné d'insecticide. Kasi eza na baboti mosusu to ezali na bayebele po akotaka elala bamosusu 0h bamosusu 23h bamosusu mpe bakota 1h ya mpe na bato mosusu basalaka mosala tongosa donc butu mobimba ye azosala kaka mosala ntango nini akokota na se ya moustiquaire po amiba te bongo bangungu eza na libanda avaka ekota ntango nyonso balobaka batretaka cause kasi efe te mpo moto azwa bokono malaria mpo ngungi fo azala ifo bosote ezala kasi baoyo basungaka biso ili paraît-il bayaka kosunga biso tokomona ba ONG tokomona babiloko mosusu wana te biso ONG tosoutenir bino na bamoustiquaire imprégné d'insecticide mpo na nini te bosoutenir biso na assainissement du milieu mpo mbete soki assainissement du milieu eza milieu na biso eza petu ngungi akozala susu te e soki ngungi aza te malaria ekozala te olie botraite cause ngungi azala te bino bozotraite fe oyo ezaki ngungi aswa motu te or ata bosali lolenge nyonso ata bosali lolenge kani ngungi kaka koswa motu mpo na nini moto nyonso te oyo akotaka avant oyo akotaka 16h to 17h na se ya moustiquaire moto akozala na posa se distraire moto azala na posa azwa information moko songola akotala tele ndenge nini na se ya moustiquaire te to raisonnaka mangi ntango tozosala eloko il faut to raisonner bososole ezala kati na biso batretaka cause kasi efe te ata botie bamoustiquaire ndenge nini ata bomobilize publicité ya moustiquaire ndenge nini ngungi akozala kaka lokola ngungi akozala kaka seke malaria tokozalaka nango mokolo na mokolo po tolite contre malaria il faut kolite na assainissement du milieu milieu na biso ezala propre bopeto ya nzinga ekoka kozala soki bopeto ezali ngungi akozala te soki mpe ngungi akozala te seke malaria ekozala lisusu te mpo kaka na moustiquaire yai na bato mosusu oyo bazali allergique na insecticide oyo eza na kati ya moustiquaire etango azorespire yango ekoki mpe kokoze mabe donc bopesi biso kidogo lokola mwa kisi moko boye mpo etraite fe oyo ezotraite kutu kozi te kasi na kati efe wana azo mpe kokoze mabe na lisusu ya mibale eza nini insecticide oyo eza na kati ya moustiquaire ezali produit chimique mokolo na mokolo moto azorespire produit wana mokolo na mokolo donc mokolo nyonso moto alalaka apemaka kisi wana insecticide wana eza na kati ya moustiquaire ekozala mabe te wana bino bokoloba eza mabe te kaka lolenge moko bolobaka na mai ote mai soki eza peto te ekoki kopesa bokono olie boluka lolenge kani ya koluka bamai ya source lolenge kani bopesa bato bamai ya source bokopropose biso tomela bamai oyo botie bachlore bamai oyo botie javel or bolobi ke javel totiaka yango na mai en petite quantité donc na quantité moko ya moke ntango moto ozokonsome javel wana esa eloko te bandeko nanga zwa javel melango en grande quantité ekosala nini ebongo ntango batie balobi ke batie yango na quantité moko ya moke mokolo na mokolo moto akoma mobumba ya javel mokolo na mokolo moto amelaka mai ya javel javel ake na kati ya mai javel wana abomi bainfection eza na kati ya mai abomi bamicrobe eza na kati ya mai sikoyo ntango abomi microbe wana kaka le meme javel akoti na nzoto ya moto na nzoto ya moto akozala lolenge kani akosala nini te akomi monguna ya banticorps ya nzoto ya moto donc mokolo na mokolo ozokonsome javel mokolo na mokolo
bantikona ebundaka na produit chimique wana oyo eza bongo javel. Ebino moko boconstate yango wana ekosala ke mokolo na mokolo tokoka bongo kobela mokolo moko. Mpo na nini bantikona na biso mokolo na mokolo ya lokola basoda otindi bango na guerre e mokolo na mokolo babundaka kaka mokolo na mokolo bazokufa mokolo na mokolo bazokufa. Réaction ekozala ke bamosusu bamungunia bakoti na kati ya mboka. Ndenge wana mokolo na mokolo bantikona obunisaka yango na ba corps étranger oyo wana tobengi oyo tolobela sikoyo javel. Mokolo na mokolo produit chimique wana javel akendaka kobundisa bantikor. Mokolo na mokolo akendaka kobundisa bantikor oyo na kati ya bitumba bamosusu bakufa. Donc bantikor no ezokufa suka okozala tombe maladi. Ndenge moko na insecticide oyo batiaka na kati ya moustiquaire. Ntango mutu mokolo na mokolo azopema insecticide wana eza corps étranger ezali produit chimique immédiatement ekosala nango eloko te. Kasi mokolo na mokolo mutu apemaka yango esuka yango okomona ete toujours taux ya mortalité taux ya morbidité ezozalaka kaka élevé. Ekozala malamu soki bokosungaka biso bosunga biso na assainissement du milieu kasi na moustiquaire imprégné d'insecticide te. Pambe te ezali parmi babiloko oyo susu ezoluka ke biso tokoka kobelaka pamba. Conseil na biso tokoki kopesa koyena bokono ena tokuti kolobela bokono malaria mpe bokono fièvre typhoïde oyo tokuti kolobela lelo. Source nango eza par manque d'hygiène. Bopeto nde ezali te. Donc soki obeli bokono malaria obeli bokono fièvre typhoïde c'est que kati na yo bopeto eza te. Soki kati no bopeto eza c'est que nzinga na yo bopeto eza te. To mpe biteno oyo okendaka bopeto eza te. Tokosenga na leta na biso soki bokosunga biso mpona koluka to ya mortalité to ya morbidité to mpe nkufa ya bato na kobela ya bato ekoka kodiminue na bokono etali malaria mpe ya fièvre typhoïde esengi kotia makasi na oyo etali bongo bacondition hygiénique kopetola nzinga na biso kati na biso makasi. Tozondakisa ya ntango ya kala. Na ntango ya kala ezalaki na service oyo bazalaki bongo kobenga service d'hygiène. Service d'hygiène wana ebandaki kokota lopango moko na moko kotala zongo ike na bango eza ndenge nini, zongo inene na bango eza ndenge nini, lupango na bango bopete eza ndenge nini. E soki bamoni ke bosoto ezali na kati ya lupango wana, na kati ya zongo ike, na kati ya zongo inene, bakokanga ba responsable ya lupango wana. E soki système wana ndakisa bo restaurant ngo, système wana ezongi na banzi ekozala paso kota na lupango moko songolo okekuta bosoto. E soki bosoto ezali te elingi koloba ete taux ya mortalité taux ya morbidité na bokono etali malaria mpe typhoïde to nkufa na kobela bato na bokono malaria mpe typhoïde ekodiminue. Même ici bachef ya baveni na biso okekuta mutu awuti pene na bosotene na kati ya lupango ya boite yango na kati ya balabala. Babalabala ekomi bafulu. Kini bopeto esuwa kaka na bawenze te. Kasi kini bopeto tango responsabilité ya bachef d'avenir kwa komona bakotsa ngo tina baveni tina bamapango. Tango bamoni lopango moko atako libanda nango bamoni bosoto ekoma fulu libosa lopango bakangi bato wana na banzi na baveni na biso bosote kozala susu te. Etango bosote kozala susu te bokono malaria pe bokono typhoïde ekozala susu te. Pambete bokono ena ezokopesama na kozanga bopeto.
na moto yo moko esengeli olata conscience kobatela nzoto na yo kopesa yango bomoi ya molai na kokende na losambo te na kokende kosambela te ekosala ke oza na bomoi ya molai komibatela na yo kolia na yo komela na yo mpe kopema na yo bopeto na yo nzinga na yo mpe kati na yo ntango ozokomipetola malunga ntango ozopetola bilei no malunga ntango mpe ozopetola nzinga na yo mpe biteni nyonso ozokende na banzi bokona malaya mpe bokona typhoid ekozala pena te soki conscience ya moko na moko elati ete esengi nazala pete na banzi na ntango bakoko na biso akala bazalaka mpenza peto makasi ya monano ntango alamuki bongo 5 heures alamuki 5 heures bato nano balamuki te bake kosukola basani oyo alelaki apati ya poko wana sida ya basukolaki nzinga na bango kekuta peto makasi okomona ke lokola kozala na bango ezalaki peto nzinga na bango ezalaki peto biteni nyonso bazokotambola ezalaki peto ezalaki mpasi mpo oyoka ke moto abeli bokono ya malaya to mpe ya typhoid kasi sikawa na kati ya ndako okanisa kutu ke eza ndako ya bapuku ndako ya babwele bosoto ya ndenge wana conscience na biso mpo okolatama biso moko bato komibatela bokanisa te ke molimo moko songolo nde ezosala mpo ete bato bakoka kobela kozala na biso bilei tozolia mopepe topema mpe mai tozomela biye wana nyonso yango ezosala ke to ya mortalité to ya morbidité nto mpe kufa na kobela bato ekoka komata na baminganga na biso esalaka biso mpasi makasi munganga ti alongwe na ndako nepa na ye aye na hôpital azoya na ndako atiraki eloko te tikino azoya espoir neza ema maladi moko mpo esauve ndako na ye yango esalaki ntango ami malade atraite ye il fallait ntango ami malade atraite ye il fallait apesa ye éducation sanitaire oyo ekobalana na oyo ezopesa bokono oyo wana ye atraite ye eza bongo te bamosusu apesaka mwa éducation sanitaire moke mpe moto ake moto wana ntango ake bongo mikolekola na ye wana susu azongi mpo na nini sida abengaka ye client na ye donc ye nde bilanga ne eza nde motu oyo atombe maladi moto azobela ye nde bilanga na ye soki bato babeli te ye akolia te bazokojue kaka role ya mindele lolenge oyo batia ye auxiliaire mondele asali bakisi na ye mpo bino bobela na ntango oyo bino bokobela ye atraite bino moto akotraite eza munganga oyo asali kaka na bokono oyo toolobela lelo ya malaria liboso ezalaka bamodiakine te bamodiakine eza mabe tomela yango susu te toye kozwa ba-AB artéméter bakisi oyo eutaki kokende ya ba 3 ampule monyoso akende hôpital kisa 3 ampule ba-AB artéméter sikawa ekomi yango susu te mpo na nini te ntango bodécouvriraki yango bosala barecherche ya koyeba ke kisi eza mabe na nzotamo bato boni mpo bamelaki bakisi wana bande ebima tiko boya kopekisa yango mpo ya nini mpo elingi nde monele suka mpe kaka oyo tozomela oya koyoka ke yango susu te bachange mosusu or bakoko na biso bazalaki kose traite bango moko
ntango adécouvrir kisi wana akoyeba ntina akomela yango ata mabe moko ekosala te na nzoto ya moto sikawa mpo moto amela kisi ifo euta na pa bamindele baminganga na biso bazalaka kojouer rôle ya auxiliaire ya kosunga kisi ya mindele etekama lokola mindele mposana eza kisi na etekama akotindela bino bilei ya mabe oyo ekopesaka bino bukono mokolo na mokolo mpo ekobela kisi ekoka koya lokola moto azobikisa mpe awa oyo azotraite awa eza auxiliaire ne mosungi na ye oyo mundele atika akojue kaka role ya koede mundele ye sifi mwa bilanga nde ekoka kosala nde kaka alobaki mwa lipa bani emonana atako bobele etali bino atako bosala nini etali bino eza mpasi makasi ekonyokola bayimboka makasi kasi lisenge ezali medecine na biso esengi kokomisa yango na esika nango bakoko na biso bazalaki capable ya komisalela nyonso bazalaki capable ya komitraite soki medecine na biso botia yango na esika nango bakoluka koyeba ke non nini ezosalaka bato babela ndakisa malaya oyo tozolobela lelo tifodi oyo tozolobela lelo eza busota lokola eza medecine eza mpona koluka mbongo te mpona commercialisation te bakoluka na ministère environnement lolenge kani tokoki kosala mpo ete busota ezala susu te mpo bato babela susu malaya te mpo mpe bato babela susu bokona fièvre typhoïde te kasi lokola medecine eza na likolo eza na top eza medecine ya libanda bongo bango nde malamu bato bazobela bokona malaya oyo ezokozango ezali ngungi solution bakopesa musika oyo kokoka kolimine te ngungi oyo kosala ke mokolo na mokolo ngungi akoka bango kozala mpe moto akokobela bango bokono ya malaya nabanzi ke toyebi ke bokono malaria mpe bokono ya typhoïde ezali maladie endémique maladie endémique ezali maladie oyo ezalaka na région moko songolo d'une façon permanente tokozalaka nango mokolo na mokolo kasi lolenge bato bali kokufa nango lolenge bato bali kobela nango donc taux ya mortalité taux ya morbidité eza très élevé mutu na mokolo bazali kozwa bokono malaria mpe ya typhoïde au moins plus ou moins 1000 personnes na mokolo et par mois 30 000 personnes sensibilisation nango eza pété soki bakosensibilize soki bokomona bato na tele bazokoleka bakosensibilize moustiquaire imprégné d'insecticide inconscience soki assainissement du milieu ezali ngungi akozala te soki bopeto kati na moto ezali nzinga bato ezali mpe bipai nyonso moto azali bokokende bopeto ezali moto akozwa bokono na fièvre typhoïde te moto akozwa bokono na malaria te mpona kosukisa ntango tozoloba taux ya mortalité elingi koloba nkufa ya bato ntango tozali koloba taux ya morbidité kobela ya bato yango wana elingi kolakisa donc kobela ya bato na kokufa ya bato eza très élevé na bokono na malaria mpe bokono na fièvre typhoïde na mokolo bato bali kokufa na kozongela na mokolo bato bazali kobela bokono ena plus ou moins 1000 personnes na mokolo na sanza moko plus ou moins 30 000 personnes kasi sensibilisation ya bato eza pena te na oyo etali bongo bokono ena mpo na nini te patron na biso atungisamaka nango te lokola patron na biso atungisamaka nango te bakolobela yango te ntango nyonso ndenge na esongi ya nzela balobaka lokola tozali bongo kodépendre pa bamindele mundele ali kola patron na biso bana misala mwana mosala na ntango fete ezali pa patron to matanga eza pa patron ekozala mpe matanga ya mwana mosala y compris na famille kutu donc bana oyo mwana mosala wana bokolaka kasi soki fete to mpe maya mawa ezali epa ya travailleur econcerne ye moko
ndenge wana soki bukono ezwi mokili mobimba wana nde ekomi matanga mpona biso nyonso wana nde sensibilisation partout yango tokolobela kasi oyo etungisaka biso mokolo na mokolo sensibilisation moke bato bali kokufa na mokolo bato bali kobela na mokolo plus ou moins 1000 personnes na bukona malaya mpe bukona typhoïde même si baminganga bayebi yango bato nyonso bayebi yango ntina ministère eyebani sensibilisation nango eza moke parce que etali pato te pato atungisamaka nango te na banzi tokomi pena suka ya émission na biso tokomisenga tokosengaka na bino obolandi biso komibatela mpe boyebisa baninga na bino bandeko bayi nyonso soki totie bopeto kati na biso nzinga na biso mpe bipai nyonso tozali bongo kokende biloko nyonso oyo tozali kolia bokona malaya oyo tolobi lelo bokona typhoïde oyo tolobi lelo ekozala lisusu te e soki atako ekozala lokola eza maladie endémique tokozalaka nango me ekodiminue matendo mingi na bino banso oyo balandaki bongo émission santé elamu toli oyo bozwi kobomba yango yo moko te kasi talisa bandeko nyonso oyo bazwi libako ya kolanda yango te mpo ete tomibatela na losambo te oyo tokozwa bomoi ya molai kasi na komibatela na biso yango ekosala ete bomoi na biso ekoka kozala bongo molai matendo mingi na équipe technique mobimba ya Vuvamu télévision oyo basungi susu biso tokoma liboso betando na bino kitoko boye tomoni susu chef de plateau Nekuba oyo susu babongisi plateau bozali bongo komona awa na Vuvamu télévision matendo mingi na fumukusu kia munzala pana na ngola mokobi misala 1921 likanisi po ete tokoka kolobela ma oyo ezotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé eza bongo likanisi ya nesong ya nzila koluka bisika wapi oyo esengi tolobela po ete santé bayimboka ekoka kozala bongo malamu matondo mingi na sekap toya matondo mingi na bino banso tokutani mikolo ezali bongo koya